Mais ce n'est pas normal, Monsieur le Président. La sous-traitance congolaise fabrique chaque jour un millionnaire sud-africain, un millionnaire chinois, un millionnaire australien, un millionnaire français. Ils ne respectent pas nos lois. Ce sont des partenaires, ils viennent dans notre pays, ils prennent le beurre et l'argent du beurre, alors que la jeunesse ici n'a absolument rien, Monsieur le Président. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure où on a vu sur Awana Océan du Congo TV, chaîne Moko Oyo, et Pesa Bisone Maele, Pesa peuple congolais Maele, et Fongola mémoire peuple congolais, Océan du Congo TV. Merci de nous connaître sur besoin de sur partout, dans Mboka Papa, les États-Unis, le Canada, na Brazzaville, na Amérique, Wapi, Benga bande kubaya ko s'abonner. Chaîne de libération yangoyo. Ah la vérité et bon makana ça di PKT. Donc tu es la cabine de message très précise. Na temps réel. Merci beaucoup. Makamwe bandi, le lot un message mon cœur le pesa bana mboka. Premièrement, bandi ko na ngai président Nabino abengisa ki ba jeune. Message to yakina ngona ne boso ya ngwana. Pour ça président Nabino. Moi Nabino ya mboka. Mais c'est Félix abengisa ba jeune ba kutana kuna na naku ya population. Pour na ko pesa moi message pour na ko yoka population pour na ko yoka ba jeune nini bazana ngo posa. Boba ki ba jeune ba ina kanda makasi. Merci beaucoup de ba jeune au présenter qui kuna. Ba jeune ba yebele et belé vraiment mulongo ko banda na robo ti okota na porte d'entrée wana mulongo 2000 longo ba jeune bien ba veste na moi wakota na kati mele pesa makina jeune nyonso akota na kati ya salle ya congrès ndenge pesa makibongo Mukozi na bino lobaki na posa jeune nyonso akota kuna. Soit disant ba président ba jeunesse ya ba commune ba yaki wana soki 22h ya avant jour ya activité wana. Pona ko récupérer ba macaron, ba invitation, pona ko pesa na ba jeune ba ya ba kota. Ba assister na maloba oyo président na bino akoloba. Ba jeune ba zui Nzoka makambo pese awa babula mpaka ba mona mpelevé kaka le toloba donc il a qui bon macaron il a qui wana 3 sortes de macaron nzambi olati photo matanga na kingo bakoma lettre p photo matanga biso ba kunda mukoni uzile photo matanga bakomi lettre A deux photos matanga koto batie mwana jeune o boyebi wana batie mpanzi na mususu. Donc briefing de GPS maki na sécurité ozaki wana ninge za boye lettre P oyo bazaba accès ya kokota na kati na lopango parler du peuple bakoti wana osuki donc yo yengaka na yo oke wileri opaluki kuna ozongi kasavu okenzela ya triomphal yo musana yo lettre P na yo zwaki o yaki 22h ya ngwana wana accepter akuta kuna kati okoti wileri to tourner wana donc lettre A yo zwaki wana donc yo matina grader likolo nde mo baskale wana otalaka aussi vers bato bana sei aussi vers bana batambola wakuna sa nini to mbo kangi tala babote balé de bota ba tuzala ki wana bokangi kangi bopanza wana bato baki na se nde ba sive balé de bote wana bopanzaki oyo sécurité na bino bochaki ba panzaki wana ndo ba lettre P na lettre A musala ba mo ki wana lettre A na bien ya ko matali ko la balcon donc ozo yengo mati baluko so moni
ngamba ya Kasavu botondi au tourner Willery na lettre A na likola gradé au mati kuna OK Willery donc yo musala au tournaka ilikolo so le mi premier niveau mati deuxième niveau musala no ngwana siko o tikala ki mususu yaki na enveloppe wana ne pour bokota na carte na carte ya salle bokota na salle ozaki nango briefing bapesa ki bato nzoka tela ta salle yaki bata IDPS Paul na lobi bata IDPS l'hymne national est betami kuna après 2000 l'hymne national est parti bandi ya IDPS bandi kuna ngai ezaki bakoma IDPS kuna donc si tu comprends bien c'est que l'invitation wana ezalaki nanga bata IDPS pour sous ezalaki bongo te benga bai manzemu na bango pété ya obonaki na kanda wana jeune oyo azoloba oyo aduso na fenêtre poni bo souci na lettre B likoloka ya gradé tira le kanda tout atoboli ba vitre akoyi na kasi bayambi bakoti na kati yao atomboki epesi pasi pe mawa na bakongole tokendaki belé bayoka message mais misusu pe basuki libana to amoni keno na chaussée wana etondi tela kaka na chaussée etondi lettre P arsi ako sona lopango ezate na balabala osuki na balabala donc kata ngambu te na drapeau so lembi yango ke Willery na balabala ndeko ya moniteur azoki lettre A bosuki singa ane niveau na fofina mata akoti nzambe pas sungaka bapese maloba kabu yolo mpuissant tele biso le maya ndeko mobali oyo na kana nyonso aloba ya epesi pasi na kana zoloba donc gouvernement ba stagiaire tele ngatolika Le président, je veux aborder dans le même sens que ma consoeur qui a quitté ici. Vous nous aviez promis de créer une classe des millionnaires congolais. Cela n'est possible qu'au travers la promotion de l'entrepreneuriat. Mais il se fait que de chiffres que nous avons, parce que moi-même je suis entrepreneur et acteur, la sous-traitance aujourd'hui au Congo, c'est une affaire de 7 milliards de dollars l'an. S'il vous plaît, je répète, 7 milliards de dollars l'an. Mais ce n'est pas normal, monsieur le président. La sous-traitance congolaise fabrique chaque jour un millionnaire sud-africain, un millionnaire chinois, un millionnaire australien, un millionnaire français. Et j'aimerais que les jeunes disent ici, ce n'est pas normal. Monsieur le président, pourquoi? Parce que ces mocs Zijin, Sikomine, Ivanoé ont décidé de ne pas respecter la 17/001 de février 2017. Ils ne respectent pas nos lois. Ce sont des partenaires, ils viennent dans notre pays, ils prennent le beurre et l'argent du beurre, alors que la jeunesse ici n'a absolument rien, monsieur le président. Monsieur le président, parce que vous en aviez parlé, s'il vous plaît, c'est moi. Parce que vous en aviez parlé, je serais malhonnête de dire que tout le monde ne fait pas mieux. Une mention spéciale pour Kamoa actuellement, qui essaie de se démarquer, d'où même il y a les quelques millionnaires dont vous parlez. S'il vous plaît, monsieur le président, comment est-ce possible qu'en votre titre, en votre statut de président de ce pays, vous preniez une décision, une résolution, et que vos ministres sectoriels et que vos directeurs ne respectent pas cela dans ce pays? Comment est-ce possible? Oui, monsieur le président. Je parle de la réunion du Conseil des ministres du 5 juin de cette même année. Ce n'est pas le ministre Mouyaya qui est présent qui me dirait le contraire. Vous avez pris une résolution au besoin de fermer les entreprises réfractaires. Mais vos directeurs et votre ministre Eustache n'ont pas respecté cela.
Pourquoi? Soyez prêts, chers camarades, et posez la question, s'il vous plaît. Monsieur le Président, Monsieur le Président, il est saugrenu, ubuesque, d'une étrangeté rocambolesque que vous nommiez un étranger à une direction comme la respect. Quand je parle étranger, je ne parle pas d'un nom congolais. Je parle d'une personne qui n'a rien à voir avec la sous-traitance, qui n'a jamais été entrepreneur, qui n'a jamais été dans un forum traitant de la question de la sous-traitance. Je parle de l'actuel directeur de l'ARSP. Monsieur le Président, dans cette salle, il y a des jeunes pétris de talent. Dans cette salle, il y a des jeunes capables. Dans cette salle, il y a des entrepreneurs qui peuvent faire cette fonction. Vous ne pouvez pas vouloir une chose et son contraire. Pourquoi? L'ARSP depuis sa genèse a été corrompu. L'ARSP nous complique, on n'arrive pas à avancer. Je vous ai écrit plus de 3 fois, Monsieur le Président. Dans plusieurs mémorandums, je vous ai exposé le problème. Et ma question aujourd'hui, la seule d'ailleurs, je vous la pose en vous regardant avec tout respect droit dans les yeux, Monsieur le Président. Vous nous avez promis il y a bientôt 4 ans de bien vouloir créer une classe de millionnaires congolais. Moi personnellement, je l'ai cru. Je travaille, je me bats pour le faire. Mais comment cela sera possible aussi longtemps que vos ministres sont corrompus, ceux qui œuvrent autour de cette question? Comment cela est possible, Monsieur le Président? Comment cela est possible? Parce qu'on n'arrive pas à avancer, on n'arrive pas à réussir à cause de vos directeurs. Et là, vous venez de nous amener un stagiaire à la tête de l'ARSP. Merci beaucoup, merci beaucoup. Comment cela sera possible? Et moi, je pense ceci, Monsieur le Président. Merci beaucoup, cher Moi, je camarade. pense ceci. Je finis par là, Monsieur William. Je pense ceci, Monsieur le Président. Personnellement, en ce qui me concerne, je peux me bomber le torse et vous dire clairement, en présence de tous ces témoins, que je peux être capable, moi, de vous fabriquer un millionnaire chaque semaine. Parce que je connais les rouages, je connais ce qui se passe dans la respect, je connais tout ce qui se passe. Mais seulement, ne nous amenez plus des stagiaires, parce qu'ils se feront corrompre facilement. Des jeunes présents ici, ils peuvent travailler et nous pouvons exceller, nous pouvons Merci réussir. beaucoup, merci, merci. Boyoki niveau ya kanda o mombala zalaki nango niveau message fort soki ne nango azoya kodiota kai na sima atika koloba papa tika mombala loba abimisi makambo apeti biloko mais le bite mo lukai na kulisi ke ono te makambo bongo folo bango bongo te bo fine mbongo to boyi ba je wana poto yebi déjà ba vidéo ni partout yande ko oya lobaki makambo wana ndenge ane ko attaquer président na bino za la bongo bo bengi ye mopanzi ya 6 mois oyo makambo ko yaka souté boko luke ma ministère mo polo ba maso makambo bongo te boko ko te pe na ministère mais ba vérité bimi kuna bo tire biso ba stagiaire boza qui DG à OVD vous tirez biso stagiaire yebi ata musala moko tanzela boté wana moi mbala lobi makambo abeti biloko na lettre pena lettre a passe bande ko nanga ba congolais ba jeune tout élément ta degré humiliation ba humilier bino bokenda ki mba ona ba veste et suki na nzela bokoti te après kozonga na otso mona président omona ke wapi usuki libanda lo ba vérité na ndako madame suki libanda kota kite
bomoni ndenge bino moko mboka ndenge ekini est-ce que 2023 ngo to tambola ka boy boka musinga boyo kudebele bo to sinera mama wana ka bo sine pou monter pela mama to silana inda to bomana mbala moto sinera ka wana bo changer ka mais bo souci no libanda na passe na mutema bo souci libanda na regretter ka bande ko IDPS ndenge ba emisu banzembo kuna IDPS makabosana ba IDPS viva ya makamba IDPS te e makamba mboka mais comme ça moi parti mais peuple kongo soka mayeli makamba sali bikuna ibandi la suite a touro so ba bengi bino ba peso d'être pété ba pe ta Z pose des suka aussi que suka nete kokota ouais ça qui message liboso oui pesi peuple congolais kanda ya monde ya mibale ngobila kichese za yote ukanisa kichasa outa poto zakana na poto obite ukwa masa na ngazima bokonzi tokende bacho gouverner mais comme si kichasa ya yo comme si kichasa poubelle donc kini bopeto limité ote to soutenir ba action chef de ligne kini bopeto kini bopeto ne suka ka kuna likolo tala bande ko la biso changu salité na boulevard ya kolobela kuti pe chose grave boye baka déjà ke bande ko bateka ba maison wana ba futaka ba mbongo à l'état allez bo zibo clôturer boulevard penatol bo clôturer boulevard bo clôturer bité bo ngosani bon bote ce peuple comme bande ko ba benga yo papa ya kana caméra koto yo o filmer na makambo yo to loba ngobila akangi ba maison na biso ngobila ateli boso ba maison na biso batol ko banda Pascal ti bitabe atango batol to ebite mboka to kende wapi mboka ko mwana ngo ya ba oyo nanoyo so vous allez mona ya ba sauter yo ba kangini bana biso ba pauvre ba tout beta ba makolo biso to konyo kwa yango peuple congolais faut soit conscience tout élément to bundela mboka na biso mutako bundisi mutako ako changer mboka o ezaka biso moko ezaka biso moko mutu moko ta ko ya o te fa te biso moto telema na to telema tamama ba vantire salama obo bande ko na ngai et puis ça vima passe et puis ça bina passe nyonso na pona nini bazo manipuler biso bazo manipuler na ba civique ba président moko de libana ba de l'autre côté mais tale ba kiti Congo bana bibundelité bana ba soldate bana iloko moko te biloko mikemike o etikala ko salama te depuis ba président ba leka na mboko et salimate to mona ngote mais étiquette ne bimi donc wana no so eza pona nini ba pona menyi ya kimoyibi obo yiba peuple oyo bo scroquer peuple yango skwe mona misu na bino ben sine ko da ko bima makabe ko la kisama to kende wapi biso moto réfléchir tango zonga kapena o tamboli na journée mobimba embouteillage kangiyo presque comme boulevard comme clôturer na ba mur botsaka ba fil de fer wana o kanga moyibi na ba clôture ami o soi-disant ba séparateur 4 séparateurs na boulevard yango créé ba embouteillage bolembo nga soti mouton kene na bolembo non 14h kuna déjà ya koyinda po nzele za la raté soti mouton o mbongo bolia pousa na bitabe kuna mona kuna ba clôture comme 4 ba be ngo chambre salon Congo le mboke lengi chambre salon ozi chambre salon botie kotoyo chambre ba papa kuna chambre ba mama ya bana peuple congolais tellement pour na mboka o lelo ya lobela ki mingi te to ya la message ya o wana ya boso ya kanda ya ba jeune ba pesinga pasi ba temina ba moyi moyi leki misu bazo kata la kama paka wana mboko yo do to komuna ni makambo
tout là pour avoir mon empélevé. Hein, awa. Donc, peuple congolais tout élément pour n'importe la bisou. Mutu moko te kuya pour a peso makazi. Vous comprenez? Et ça, mutu moko te nanda kuna no sa bongo bazo bundiso na tanda kuna yo. Obité na benga ne voisin wana yana nu à côté là nga benga na koya sima. Yo mo na faut élément. Yo mo na faut une décision. Vous une décision bi jamais NON. Yo ko simbate. Ma ponami ba bisi biso calendrier awa calendrier. Est-ce que vous allez solo ma ponami wana na temps au pesi biso. Ni identification ça mina nuté. Mais calendrier bimi. Toko sala boy. Est-ce que vous savez papa kadi mokwe na libabe faux poule. Le wangu bayanki. Mokwe na faux poule. Poule oko on a ça éveillé. Mokwe na faux poule ne kona ngai oko za mate papa. Poule mabe. Poule auto tumara. Poule oyo de soko parti boy au monita ba bala. Peuple ko faut télema pour mboka oyo. To télema. Hein? Donc bisognon se dit bonsoir seni. Kalamingité. Déjà qu'on a voulu de passer un message. Peuple congolais nyonso. Moi si mobali, moi na bana classe. T'es vu que tu à tout et n'a fait peur pour bana bolembo et n'a fait petit le foot ba enseigner té. O la kaya bango 2 ans. To yebi dossier wana to lobela ngo. 2 ans déjà. Au foot tu vas surveiller ça mais wana té. Bon il n'a fait. Est-ce que tout va surveiller les sous? Dossier wana ba enseigner ba la pour moi. Donc na bana classe, na ba papa, na ba maman, biso nyonso di boso seni. Date ni ça date ni. Les 15. Biso nyonso yaka o tala. Pomo na biso kuna ne. Atuba okata mitu bakata. Soba ko biso kuna baboma les 15 biso nyonso di boso seni. Bana mapela, bana kingabwa, bana limete ma ya lemba. Fondation CEDI Congo biso tout kuna les 15. Merci lelo. Message de Gawana. Ou de couper ça bana mboka. Merci de connaître na biso de près de loin. République démocratique du Congo Mobimba, Matondo, Mama Dorcas Nzumbu Mute babiso zali kuna na Canada. Ozola na biso maboko na biso ya ko fonga rozela yo. Salam akam. Merci beaucoup. Bandeko nyonso. Oh mais c'est na ko s'abonner toujours bo benga bo partager l'émission oyo. Hein makamwe ko de elengi. Moka elengi, makamwe ko mo ko elengi. Ngai na bino to suki awa to kutana soki kolo yesu masia azongite.